Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pamboli nzambe pona mawana ye. Na pamboli nzambe pona kobatela bomoi na biso. Nzambe yende azali likolo na nyonso. Yende asala nyonso otomona na otomona te. Yende azobomba biso butu na moi. Ezala ba misusu bazana ba mbeto bopital. Ezala misusu bazokunda bango na mokona lelo. Ezala misusu makambo ekomeli bango ya minene. Kasi nzambe asali ngai na yo ngolu tozala na bomoi. Ata lelo ndeko na ngai yo pe ozopase na kati ya situation moko ya pasi. Metika na yebiso ke nzambe o azobatela yo. Azopesa yo bomoi. Nzambe wana aza capable ya kotransformer bomoi na yo. Ezaka ba o bakufi nde wana ne nzambe nde ayebi nini na ojije bango nini na osala mpona bango. Me lokola biso tozana na bomoi totiaka elikya toujours na nzambe po ye nde aza capable ya kotransforme biso, ya kopesa biso esengo, ya kopesa biso kimia. Aza nzambe atikaka te ba oyo balandaka ye, ba oyo balukaka ye, dans la vérité amimonisaka kaka. Ata yo ndeko na ngai oza na ndako ya libala oyo revaki oyo monaki non soki na bali en tout cas nyonso ekozala malamu. Oui yaya opensaki mabe te, okanisaki mabe te ezalaka bongo. Me ntango okoti na ndako ya libala okomi komona pasi makambo ebele. Me tika nga nayebisa yo ke accroche-toi na nzambe, kangama na nzambe, luka nzambe. Nzambe akopesa yo solution na nyonso ozala nango posa. Richesse epesaka solution te, mbongo bandako nyonso bana mituka tu epesaka solution te. Moto apesaka solution na makambo nyonso, moto apesaka kimia na makambo nyonso eza Yesu Masiya. Eza Jésus Christ nde apesaka esengo. Me ntango oyo nzambe alingi avanda na kati ya mitema na biso, il faut tozalaka toujours prête, tozalaka toujours prêt ya kofungola motema na biso, mitema na biso mpona ye akota asala mosala na kati na bomoi na biso. Po toza na mokili me toza ya mokili te. Po te bibebeke nyonso oyo tozomona ekoleka, kasi liloba na ye ekotikalaka jamais koleka. Po ya azali nzambe oyo aza seko na seko. Nyonso ekoleka, tout ekoleka. Kasi Yesu Masiya akolekaka te. Yango wana nzambe azwa lokumu na nyonso. Tika ete Yesu Masiya apambolama. Pona ndenge asala biso grâce ya koyeba ye, malgré ba situation oyo tozopase, malgré ba persécution, malgré oyo nyonso tozomona, na yebeke nzambe akolongisa biso po te toza balongi. Nzambe akufaki na ekulusu pona kopesa ngai na bomoi, azali capable na nyonso. Tika ete nzambe apambola yo, nzambe apambola nyonso yo kosala. Liloba nzambe elobi na Ephésiens 4 verset 2 na osuka kaka na 2. Bibebi, soyez toujours humble, doux et patient. Supportez-vous les uns et les autres avec l'amour. Avec amour. Nzambe elobi, soyez toujours humble, doux et patient. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Bolingo eza kitoko mingi. Bolingo ezalaka bien. Bolingo eza bien. Bolingo eza nzambe. Po tokoki ko remplacer bolingo na eloko mosusu te. Bolingo ezalaka tellement bien. Esika bato baza, soki bolingo eza te, tomonaka kaka koswana, kodiskite, ba problème, basongisongi, koyinana, kufa. Mais sika bolingo eza,
kimia ezalaka. Esika bolingo eza, boyokani ezalaka. Pe soki boye na idée, bokozwela yango toujours solution po bapense na bino eza moko. Eloko esali ke ekomisa bapense na bino moko eza bolingo. Po bolingo esupportaka badefo ya baninga, esupportaka bafaiblesse ya baninga, esupportaka bakaprice ya baninga. Bolingo esupportaka. Yango Bible veut que l'amour couvre toute multitude de fautes. Et couvre la multitude, il y a ba faute, il y a ba faiblesse, il y a batu. Bolingo couvre kayango. Soki na zana bolingo, soki na lingi yo, na ko couvrir ba faute na yo. Na ko bomba ba défaut na yo. Na ko lingate na expose yo po bolingo eza. Bolingo ezali. Soki bolingo eza na kobomba yo, ba erreur na yo, na koluka te na nazwaka yango mpo na ya kobundisaka yo na yango. Pourquoi? Parce que bolingo ezali. Yango mona esika bolingo eza, ata ngai na yo to discuter, ba discussion wana ekomema biso vraiment mosika te ya kokabwana. Tokoluka toujours tozo solution nango, tokoluka toujours na toswana te tosola ninga bien parce que bolingo eza. Bolingo aswanaka te, bolingo ayinaka te, bolingo akabolaka te, bolingo atiakaka amemaka querelle te, amemaka division te, amemaka séparation te, amemaka kufa te, amemaka désolation te, amemaka pasi te. Bolingo amemaka oya kitoko. Parce que na kati na ye tout eza na kati. Yango Nzambe atikela biso mibeko na ye moko kaka bilinga moninga na yo lokola ndenge yo moko milingaka. Jésus-Christ atikela biso mibeko azwi nyonso, azwi Nouveau Testament, azwi Ancien Testament, asangisa akomisa ngo na moko. Alobi linga moninga na yo. Po soki olingi ye, okoyiba ye te, okobotola mwasi na ye te, okobotola mobali na ye te, okosala ye mabe te, okotiola ye te, okofinga ye te, okosala ye mabe te, okodétruire ye te, okoboma ye te. Bolingo esupportaka ba faiblesse ya baninga. Bolingo esupportaka ba caprice. Nayebi ke eza facile te. Surtout na temps toza bato nyonso bakomi trop sensible olobi likambo boye. Azoki mbala moko. Soki olobi likambo mbala moko a changer. Olobi likambo boye mbala moko omona attitude na ye ata bande kolobela esengo e abande kolobela yo na kati na esengo omona kaka malobe changer à cause ya eloko moko yo olobi. Komona ke mitema ya bato wana eza na problème. Message nange eza ke bato bazali kozala trop blessé na ba erreur ya baninga na maloba oyo moto azoloba. Surtout biso ba chrétien parce que Bible bito supporter le faible. To supporter le faible. Tant que ngana toza na se na mokili, nyonso ekozalaka rose te. Nyonso ekozalaka rose te. Ekozala jour moko boye omoni temps journée makambo nyonso bien okomona na temps mosusu mabe. Yango wana Nzambe azosala biso ngolu tozalaka toujours pele na ye, to s'accrocher dans la parole de Dieu, koluka ye na kati ya vérité, kosenga molimo na Nzambe avanda kati na biso, pote soki molimo mosantu avandi kati na biso, akopesa biso makasi, akolakisa biso ndenge ni akotambola, pote comportement ya bato mosusu, maloba ya bato mosusu, ya bandeko mosusu, etouche biso te. Po mutu mosusu nano aza na ye délivre te, aza abotami ya sika me aza na délivre te. Po délivrance eza processus, mutu mosusu akoyamba Yesu Masiya babatize ye, mais comportement na ye nano echange te, mais azobengama na ye chrétien, azokende na église, azotanga pe Bible, mais comportement na ye nano echange te.
po yango echangeaka diku te oyambi yesu obabatize yo nyonso basali te nyonso elongwaka diku te malembe. Yango wana nzambe alobaki na bana Israel nakobenga na banation wana malembe nakobenga na bango mbangu te nakobenga na bango malembe. Yango wana nzambe asaleke no ntango bazoso bakomi na mboka moko babundi ali barécupere ville wana ke susu na ville mosusu babundi kaka bongo malembe ti bayaki kozwa mboka mobimba nde bavandaki. C'est ça mpe na kati ya bavi na biso ntango toyambi yesu masiya toza batize tokomi kolanda baenseignement nzambe atransformaka biso malembe ozomona bolingo na nzambe eza makasi mpo na biso nzambe aza capable na nyonso yango wana azosenga biso tosuporte bafaible tosuporte bandeko moto bokoki kosoa na ndeko boyopartage na ye la parole de Dieu to masolo moko ka ya vie normale oyo eza koedifie biso po eza na masolo mosusu edifiaka te masolo mosusu edifiaka eza makambo ya nzambe na makambo nesi bozopartage na conversation ya bino eza parfois makambo ya politike makambo ya mboka bozosouleve mwa sujet moko oyo bozopartage nango me na kati nango mpe mwa libaku ekoki koya nde to balingana mwa langage mo ekoki koya par hasard me yango olobi teke non ebetiso libaku ebetisa yo etutisa yo non etake bana nzambe soki moninga alobi liloba moko oyo esepelisi yo te kaka sur place na bolingo nyonso oyebiseke non ndeko na nga likambo olobi na esepeli nango te me poko olobi bongo parfois po ezalaka motu soki azoloba atiaka attention te na makambo oyo azoloba yo nde ozoyoka ozokomanga alobi boye me ye azotia attention te etake bana na nzambe tokosala nini okoluka oyebiseke non lisolo wana osoli eloko wana olobi olobi bongo pourquoi ye mpe pardon alimbisanga na erreur nasali parfois eza erreur ya maloba nde maloba na ebimi c'est ça po eza teke non na kati ya conversation bozosolola mbala moko osepeli te bosisi kosola na ye pa okangeli kanda c'est ça ke esika diable ayaka akokota po biloko tozogarde na kati ya mitema na biso nde ezalaka porte mpo na diable mpo na satana alingaka toujours aya pene baconversation ya bato mpo na glisse mwa maloba moko ya mabe ayebi ke yo ndeko osepelaka na eloko wana te akozwa maloba wana tiango epai ya ndeko oyo bozopartage na ye mpo na aloba yango par hasard parfois ye mo ayebi teke alobi likambo wana ntango alobi yango mpo oyo yoka kanda ale osolisaka esusu te apres nini ye diable akota abanosaka na baesprit na bino mpona abanotia pesa bino basemence na ye poposa na ye bato nyonso bakende enfer posa diable mutu nyonso akende enfer yango wana azosala le tout possible mpona koarrete bachrétien yango wana toluka toujours kozala motema ya kosupporte bandeko avant conversation na yo luka toujours bobanda prière seigneur obengi yesu masiya nzambe natiki baconversation ya biso na maboko na yo saint-esprit yo ozala na biso ebandeli mpe na suka obebisi biloko nyonso ya mabe oyo diable akoya mpona adetu baconversation na bino atia maloba malamu te bobebisi yango mpe bobengi saint-esprit de dieu nde wana nzambe akozwa akokonduire bino ti na baconversation na bino okomonake bokosola bien mpe molimo mosantu mpe kombo na ye ese glorifie bolingo na nzambe eza kati na biso nzambe alobi tosuporte bafaible yeba kosuporte ndeko na yo moto apesi yo confiance moto apesi yo motema elobi te ke non aza faible non aza faible te eza nde bolingo po bolingo ezalaka na degre nango eza bolingo ya mwasi na mobali etaki bamarie bolingo ya bafiance etaki boza fiance mpe bolingo ya amitié me moto oyo aye kopesa bolingo ça veut dire aaccepte amitié na bino bozala ensemble etaki bachrétien
etake bana nzambe elobi te ke non confiance wana apesi yo oabuse na yango oabuse na yango oluka obebisa yango non non nzambe apesi yo ndeko wana mpo ozwa soin na ye nzambe apesi yo ye mpo ozwa soin na ye kozwa soin na ye eza kaka te mbongo to fona sombele boye non wi tokoki mpe kosungana mais eza vraiment important te mais oyo eza important makasi eloko nini oyo ozomema na kati ya amitié na bino etake bana na nzambe etake basœur etake bafrère etake bandimi eloko nini ozomemela ndeko wana po lelo oyo mutu na mutu etali ete bato nyonso bakomi nango manfoutiste akoki kosala na ye nyonso ya moni bareponse ya dure maloba ya dure oyo ezobebisa toujours mitema ya baninga bible elobi tosupporte le faible oui yo mpe ndeko na ngai na kati ya faiblicité na yo luka mpe kokota lisusu na profondeur ya vie na yo koluka koyeba pourquoi ose comportaka bongo mpona bato ebele asi amesana deja na caractère wana ya salite ça veut dire ya salite oza chrétien mais olingi kochange te omesana na kati ya caractère wana olingi kobongwana te ozoyeba te ke non toza mpe bato oyo toza humain moto akoki kosupporte yo mais soki akomi au-delà vraiment akokontinue te akotika yango wana nzambe azorekomande biso tolinga tozala na bolingo ngai nazosupporte bafaiblesse na yo yo mpe sala le tout possible ochange selon bamateya oyo bazoteya yo selon nini comportement oyo ya bandeko mpe ozomona ya bien luka mpe tokopiaka malamu eza te ke no ostiki na eloko wana okangami nango kaka olingi kochange te wana eza malamu te mpo ngai na osupporte yo ndeko na ngai osupporte yo mais yo mposa le tout possible ochange elobi te ke no bible ndenge elobi ke yo tosupporte bafaible mais otikali ka na kati ya comportement wana wi na osupporte yo mais yebake sukasuka moto akolemba osani ye akolashe na ye nzambe alingi yo mingi nzambe alingi biso mingi alingi biso totambola toujours na harmonie ya malamu tozala toujours na bolingo ya kolingana ya kozala toujours na bomoko po yesu masiya aza bolingo alingi biso totambola tozala toujours na bomoko totambola dans la vérité po ye aza chemin la vie et la vérité totambola toujours na bomoko na kati nango wana nde tokomona nkembo na ye jésus-christ apesaki bomoi na ye mpo na ngai na yo tobika apesaki bomoi na ye mpo na ngai na yo tobika mpo na ngai na yo tobongwana mpo na ngai na yo totikalaka na bizaleli wana te mpo na ngai na yo tobongwana tolinga te kopesa satana mosala mpo depuis toye na kati ya makambo na nzambe depuis tobongwani satana azotourne kaka na bavi na biso mpo biloko na ye eza kati na biso yango nde ezopesa accès akota atournesaka biso aron abetisaka biso mitu mpo biloko wana eza kati na biso tozotyango kate tolukela yango délivrance mpo problème eza na biso bakretien bizaleli na biso tolingi kotraite yango te tomoni keno lokola toyambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi biso esili bongo non esili bongo te caractère na biso il faut to work out na yango to travailler na yango to travailler yango na yesu koluka nzambe nga bato bana oloba na nga grâce ozalaka dur grâce ozalaka caractère makasi grâce ezalaki ebana ye kotouche ngai ebana osala nga bien te ti vraiment na bana
prier koyisa nzambe changer caractère na ngai oyo ezosalaka no bato bazala comfortable te bato bazala confortable te pene na ngai bandeko bazala lese te pene na ngai nzambe changer bizaleli na ngai mpo bizaleli mosusu diable akoya nango na nko atiango kaka na kati na yo mpona na nzela nango bato bakima yo ye aza na besoin otikala isole mpona ye nde aya kosalaka bafilme ne ya ténèbre na kati ya vi na yo mais soki tozwi conscience na kati ya makambo wana te ekozala mpasi nazwaki conscience na bi nzambe delivre nga nzambe ekangolanga bizaleli oyo te bizaleli oyo te seigneur change ngai nde wana nzambe akomi olakisa ngai boye sala boye maleme nakomi koprie mpo na yango seigneur change langage na ngai nakomi oyisa nzambe change langage na ngai apesanga langage ya malamu longolanga maloba mabe longolanga langage ya séduction maloba gilete olobi lingala maloba mwa lingala mpo ezokisaka mutu wana soki nalobi bongo naosepela o na bi nasepeli mutu aoma azoki esali bien eza bien te eza bien te ezalaki bien te biso bakretien fo toluka toujours komitalaka koyebisaka nzambe sene sunganga na mimona natala yesu eloni ezali kati na ngai mpe soki nzambe alakisi eloko wana koluka kochange mpo balangage na biso ezobetisa baninga mabaku ezosala mabe malgré azosupporte mais ezosala mabe mpe bandeko oyo bazalaka toujours likambo ke balobi oyoki mpasi likambo mpe balobi oyoki mpasi koluka nzambe alongola yo na eloko wana mpo nzambe abi tosupporte malgré toza bato kosupporte eza ke osupporte soki likambo wana esali yo mpasi kolala nango te solola na ndeko oyebisa yeke non yaya likambo oyo olobaki nasepelaki nango te pourkui olobelaki nga bongo parfois na temps ya bana koloba parfois azalaki mpe na humeur mabe azalaki na esengo te to eloko moko belekaki na kati na asepelaki te yango wana ntango oyo kosolisa ye abimisi langage wana ekozala mpe ayebaki te mais ntango orapele akosala nini akoyeba ndeni akosenga pardon akoyebi soki no olimbisa ngai na maloba oyo nalobaki mais soki osali yango te okangi kanda nde ekozala baporte diable akoluka kota mpona akombatre yo yango omonaka no bato ebele balotaka naloti ndoto ya ndeko wana aye kofinanga kingo na butu te parfois eza ndeko wana te eza kaka ke lokola yo ozalaki na likambo na ye diable mpe aprofite ti mpo azwa elongi ya motu wana aya kobimeli na butu mpona akombatre yo mpo alingi atia bino mibale bozala baconflit bozala na koswana siko oyela elongi na ye te fo yela elongi kaka ndeko wana koswanaki mpona alingi abebisa bino apanza bino bolingo na nzambe eza monene nzambe aza na besoin totambola na bolingo malgré tondimeli yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na biso bizali na biso mpe change nzambe aza na besoin caractère na biso echange nyonso fo echange c'est ça oyo nzambe aza nango besoin aza na besoin bapaye bamonake wi bana oyo bato oyo bandeko oyo baa bana na nzambe pourkui boyo mpo bizaleli na bango ezolakisaki no baza bakretien malgré eza facile te na se na moi nayebi ke saint esprit akosunga biso toyeba ndenge nini ya kotambola mpo tozala baoccasion de chite ya bato te tozala occasion de chite mpo na nzambe te mpo na biso te mpo na mutu te jésus christ elela mpona kosunga ngai na yo mpona kosala biso totambola ndenge ye alingi tika ete nzambe apambola biso nayebi ke ndeko moko akozala beni na message oyo lokumu mpe masanjolo ezonga epai na ye na nkombo na yesu amen.